bana Kinshasa topesi bino mbote ezalinga inde kona bino ben lo beach ya cyber café ben nazali ko lancer message oyo depuis États-Unis sika nazali pour na ko rappeler na bande ko nyonso ba participer ki na programme ya DV Loterie 2022 oyo betamaki na mois d'octobre ya 2020 ki ba résultat na yango ezali ko bima le 8 mai à 18h yango toza ko annoncer bino ba porte na biso ezali ya ko fungwama pour na ko yamba bino na ba kize de réception na bino pour na ko vérifier ba résultat na bino en toute sécurité bande ko nyonso oyo nzamba ko sunga ba gagner tozali ko benda bino matoi ba procédure ezali ya ko changer sala ke ba na dossier na yo ozui chance na yo nzamba sungi yo pose à la sélectionner zonga na dossier na on na ba bureau na biso to ko traiter yango na ndengo esengeli pour epesa yo possibilité ya koya na mboka États-Unis sika nazali pe tozali ko rappeler na bande ko nyonso o bazali na mbongo te o ba ko sala ba gagner mais bazana mbongo te tozali wana to ko sunga bino na ba moyens financiers pour que makambo na bino ekende malamu tozali ko senga pe na bande ko nyonso ovandaka na poto na Belgique na France otika bana na Kinshasa mwasi azali na Kinshasa oza na posa aya na États-Unis contactez biso na ba numéro ezali wana na se toko sunga yo pote mwasi na yo to bana na yo baya na États-Unis Nzambe apambola bino merci.